Ça va? Papa, oui. On a une voiture. Maman, allez-nous. Le vite a déjà accueilli. Déjà accueilli au Tikale. Ogela mais le bouga. Nino. Il faut. On s'en bat en chez moi. Babi Awa. Bye. Bye. C'est d'ailleurs bien la musique qui n'a pas. Mata musique là. Tu vas venir dire maman, tu dois tenir aéroport. Déjà ben écoute, il faut nous dire. Toka mama. Lemba. Ah, mon boule, C'est un photo yo mo kona mo. le bête gana
Hein? Attention. Ça va? Maman, Allô, de qui? Allô?
À calculer, ça fait combien? Ça fait combien? 7. Hein? Pero c'est la vie. On me dit les canards. Il y a le nombre de la maille. C'est maille quand même. Il y a un peu de la maille. Il y a des mailles. Venez là. Hein? Venez là. Lolo Vita. Vita yaka buena beta. Eu lá vi uma vida demais. Eu amo ela demais. Aku faham baik lah. Pero ame maille. Aku para maille. Pero zangati kwani. Pero zangati na makamba. Tunanzana. Kero. Kinda kai. On se voit yaka. Et pas battu. 14 heures. Début 14. Pero Sans sens. Era sens. Donc 21 heures 14. C'est sans sens. Auto nanga Auto nanga. Oya va bondeni. mwana. Yagadi. Mbona ngathi nakho yosani Fabrice. Osali. Na ebite mtu kwa soke koka. Nayimpe munene okanye spice. Mais Piro ne lolo boy minene sanga yena kanti lokoleka oleka lolo na munene soka lolo lekyo na munene akainga mupene mupene iko respirer dedele habite baketika eka masharo La ville est radiée. On va faire 16 heures. On va faire l'éducation aussi pour que les gens aient masharo. Maintenant ça va hein. Yokae. Alexa mai pepe na mkongo. Pano ezali. Il boni ko combattre nga mano ta di nani. Yego ko combattre nga makasi. Ah ok je. Ah bien, quand on bosse téléphone, on filme ngadi. Ah bah pano ezali tant que ça là. Tant que ça là 3 jours et il y a des panneaux que ça là. Voilà panneau est bloqué. Pero tika ko combattre nga ko pero. Ah. Yalolo yo tikali. Ngana tika ikala na Holanda. Bosco elu ko sa mane. Hola, no lo va que ahora no me lo vita. Yalolo. Lobita. Basololi. Basololi. Bazali ba numéro. Basololi.
Ngamona mona kito. Bazwa ba numéro de téléphone. Chance au mona qui son obeka ngamona changa. Abilo vite wa chaka biloko la sonya misapiye yo. Ati numéro de téléphone avisi awakelelo. Wana lo. Ya lo la tunyo oi e habite no kelelo. Paso ba numéro de téléphone. Ba paso Ba mutu mo to peso mbote sikola. Ata chemise alati la coste je crois. Na bose na mali. Yet. Mais maman là t'es bon moteur. Chance bina pe bozala, qui sont bozala. Et comment tu n'as pas question na nyama? Mais besoin de numéro de téléphone. Vous savez changer ba numéro. Vous changer ba numéro té. Vous changer ba numéro té. Na putu bien na mo. Yo baba code nenge le kan, dia ka artiste. Des artistes. Et c'est l'autre hein. Pardon ba biche. Dit que Malina je la vacances la match de demo tout. Non, déjà mardi va faire ce mois. D'accord. Birotika vina ngaki. Mana na 60. Mais yo ko kotia. D'accord. Yo na la kata ko kotia. Inde na la atanga mula. Yanje na sema kama. Vous va baisser na rendez-vous quoi qui. Est-ce que c'est un ndako? 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 Yani ko pa bia umela nenda. Rose on dirait ya calamité. Yani store psenga rose ya va descendre. Attention, il y a chambre déjà. Chambre encore monsieur. So ko sanga tani banda ni ngezala. Ngena tsinda ko ba rose. Et le temps checker numéro de la soirée. Non, tu dis non. Numéro de soirée, quand checker c'est les ya lolo. Yo vita yaka buena beta yo. Papo ya yo. Muleki munene te. Nani? Kitanda muleki munene. Muleki nene na munene. Non, c'est à régime. Muleki munene. Non, c'est à régime. Tando tondi na kiti tata kutala. Esta la oyo. Alingamo. Yemo. Ayo. Otondi makasi na kiti. Avinza mena ngayo. Tinga nakata ko mekama. Nazonga ozama alei. Tinga nakata ko mekama entre ya lolo. Nazonga na uza place ya Gabi. Na ta mokili. Jika. Ironie, il y a une pire combattre. Oh, chaka ni ne place. Votre attention est cédée na yete. Dans les passagers du vol Air France à destination de Paris, nous invitons les passagers du vol Air France à destination de Paris à se présenter à l'embarquement à la porte numéro 2. Les porter à la connaissance de tous les passagers afin que désormais le contrôle et le ramassage des places se font à la porte d'embarquement avant d'accès de bus. Prière de vous conformer à cette disposition en faisant votre combat aux agents de la RPA pour à la porte d'embarquement avant de prendre la voiture des passagers. Le passager du vol Air France à destination de Paris veuillez vous présenter à l'embarquement à la porte numéro 2. Nous vous souhaitons un très bon voyage. Merci. Masa benga na oseda.
Lovita peut déjà accueillir. Déjà accueilli au Tikale. Ogela mais le bouga. Il faut. On s'embarque chez moi. Babi Awa. Bye. Bye. Lovita roulé la terre, Lovita roulé. Non, il y a souci. Eh, il y a la zone. Wa ba te me lu la biologie to sui. Mo tira ba te blo la sonia sapi. Moi wapi. Ya gabi ake. Ake na yake malam to monana. Bientôt là. Bonsoir maman Lovita. Bonsoir papa Pierrot. Namonio ana aéroport international. Boyo kotika collègue na yo, grande sœur na yo, concert no ya musala. Oui. Ya théâtre. Aéroport. Il y a Gabinet Toroba à Kimbokani. Il y a Gabi à France. À France. À France. À France. À Kalande Vitan Ezaki en Sazuela qui est to azana ba activité mutuelle en la France au musala bengi. Bazana ba activité, bana ba spectacle, ba osana ba 11 na ba artiste comédien belé. Oh bah ça ba artiste comédien belé. Lobani na grande sœur na yo pour faire na ye lobo professionnel dans à France ça se comporte ndenge. Bon, liboso na baka nzambe merci, nzamba tambola na ipi na kondima nzamba okomane, ba séjour nyonso na kata Paris, nzamba batela ye azalali a protéger na biloko kolia na banzela ko tambola. Elo na ko lo baka comportement nesini na ko lobela. Azalaka ndenga azalaka po aza mutu moko bien bien mo boyebi agabe vo vivre na batu avant na batu bien mutu keso kota avant na batu bien makasi. Donc, ba yebi ba vanda na ba yebi kendenga zalaka a continuer ko vivre kana social ndenga zala social na batu nyonso a continuer kaka bongo makamba ke ko sala soke sine yebi ke to monana c'est au monde la bazolo balo vita Californie lilo vita to éviter ba pota on fait comme ça tellement beau po bandi musala le loter bandi te ezali kamatan Nathalie pour moi vidéo n'habité bandu musala kazo oui oui producteur bazomo na yo te tonne te ezali kamatan ne si voyage penene ça ba Paris bo ezali kamatan so muta voyager donc c'est que ngonga na ekoki le roi Gabriel déjà ça qui est alors ben déjà que pote ça savanté donc mukolo tana ngeko ko kabomona ka pe bo sutuka ke lo vite passer à Paris donc ezali kamatan
elubu sikoyo yo mama elubu yo tokanie mama elubu tokanie sikoyo po ba programme elubu osali ma ndenge eza bongo ya Gabi tanga zaki to tournaki pe oye akoka koza po ibimo boyebi ke moi temps oyo osana biso na kinité mais ndenga okene kuna tanga pe maman ndam to continuer ko tourner oui to continuer ko tourner o bazola ndola normal o na ba fani ya Gabi ba spectacle ni c'est le canal en tout cas, ma famille, c'est Gabriel Bolembo, mi bangi ya Gabi les abakou que tous les fans ya Gabi o bolinga ya Gabi bolinga lovita bijou o bazana kata poto baza partout spectacle kalaté et kozala na Paris kuna en tout cas bandeko o balinga ya Gabi balinga ba artiste comédien nyos bazala entre bozala wana et ça vraiment bien makasi et puis bolanda ka pe chaîne biso magé Gabriel a voyagé mais biso totikali to bando travailler kaka bolanda pe chaîne biso ba mi bangi bozala toujours kaka na chaîne bino Bolembo officiel vraiment et ça biso bien makasi yangwana merci Mama, if love is crazy, love is for me. Shalom bana ya France mobimba na zona esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozala na bino na kati ya mboka ya France à partir le 23 décembre ti le 2 janvier na koyamba batu moko na moko bakobanda koya individuellement et kozala soki boye na famille et kozala kaka famille na bino na koyamba soko ye mutu moko et kozala kaka yene na koyamba bino poto kota na profondeur ya prophétie to kota na profondeur ya problème na yo po nzambe asala po problème na yo elongwa 2025 ezali pembeni il faut bokota bozala décharger kaka ndenge bible ezokoloba na biso ete bamikumba na bino nyonso tu boya nango epa na nzambe ye a décharger bino bokozala décharger bana ba autiste bayaki a babikaki bato ba limitation bayaki babikaki bato ya ba blocage babikaki bato ba maladi oyo esilaka te babikaki ba délivrance yango ekozala na salle te ekozala pe na public te ekozala pe na foule te na koyamba moto moko na moko na moko bobenga po batia bakombo na bino na liste ya ba délivrance nazozela bino na moto ngai mama Lutumba nakendaki na prière ki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te tindenga kokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango nakumisi nzambe ya Ozana. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambu na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai ekozala na Paris à partir ya le 23 décembre jusqu'à le 2 janvier moto na moto akoya na air na ye ekozala en privé bobenga bopesa bakombo po batia bino na liste ya délivrance nazozela bino na kombo na Yesu. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744.
La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.